bana papa bana yaya bana leki na bia bisiko bebenga kuna antuka ya buya changer le côté na ye awa bisiko bando mona nga parti par na dala suku na tena koma na DKS net babi na DKS net bo mona bagagi bo mona be mission bo mona be lubi bo mona ba traite bo mona ba artiste na bino to bolingaka na DKS net aïe 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 non ça m'a été bon na ke na ke na kotourne. Abonnez-vous massivement à DKS net bino nyoso lingaka tonto su lo hésité te cloche ya notification yangwana na rouge lolanda ubandina na rouge point alolande cloche one po oyo nyoso kukota ozwaka yango uzana poso tala bagagi ye bien uzana posa useka uzana posa ya divertissement au tinisera jamais desi maître chaque on a yende to robeta masolo ya tradi boni makambo yango ezokende na ngambo na ye e boni nsango na ye pe tamboli kisasa mobimba po bato ebele baleki bisika ebele bazwi solution te kasi epai na ye babiki ndenge e longo bani mbote do mbote tatana ko mwana mwa muke likambo ya tradi e koti pe na mwa bondoki na kati boni bondoki koti na likambo ya tradi bondoki oya kokotisa bondoki na tradi eza oya zoluka bonganga eza na tradite to bando komona bakoko na biso ya kala luki ali mettre parti par là azui ali mettre te mais azui kaka mabanga oyo ya mabanga a planifier tous les deux mabanga apelisi moto bato pe basepeli balambeli ekepe malamu biso toza na bondoki te toza pe na bonganga te tosalaka bokoko na biso tano opelisaka papier wana eza bokoko na biso eza bonganga te yango nde bonganga te kutu neka tovai no amai bongoni makila bon nalobi boye Jésus-Christ asalaka ebele bato bandimaka ye te azwaka zelu ya potopoto azwi ngo abambi mutu na elongi tomonaka mutu amoni me balobaka ngo nini eza bonganga babi kinkulu na biso ya bokoko eza na makambo ebele oyo akolanda ngo vraiment na bokebi nyonso akoyeba ntina mai wana mai ezokendaka mpa bapaster bazoteka yango ba $50 ba $40 mai wapi bamai oyo ya biso oyo azoya kozwa yango epa na yo tozomona yango na bapaster mosusu te nazoteka mai moye tolobela likambo wana eza mais nini okoki oloba ntango ozomona bapaster bazoya koluka bamai ole bazela oyo eutaka pa nzambe bon eza pasi mingi balobi tozolanda na bokebi nyonso oyo nga nazoloba bapaster bazobebisa biso mingi makasi bokoko na biso bango bazokitisa yango bazolobaka ba n'importe quoi na bakombo na biso ndeti mosusu nayokaki kalobi okepa babokoko babaki okepa banganga babaki esimbi te yaka pa na biso solution ezali mais solution wana eutaka pa na biso bamfumu nzambe te pa na bino nzambe oyo alola aza na likolo akeli biso pema oyo toosolola nga nayo eza ya nzambe yo oza nzambe nga mpe naza nzambe mpo pema so nzambe abi alongoli pema oyo lelo nki nzambe nanga esili nzambe azopesa biso makasi ya barecherche ya koluka mais ezozalaka pasi mingi na bayike lelo soka moni paster moko boye azosala bikamusi ya munene abite yende ye wana yango nazopesaka bango ndakisa mingi makasi paster lelo o na butu alali amonika museleketa kweli na mbetu fakimo yoko au nom de Jésus akimi mais biso na bokoko eza bongo te biso tosalaka nature nga mutu na banga eza nzambe kolo mukili nzambe nde mutu na banga mutu mususu na otika ko banga yetu otanganga za pembeni nanga na obanga yete pona yebi kinkulu na bonganga so to tuta ninganga okima mais qu'est-ce qui fait que no batu musupe babanga ko approcher bino boy bon eza na batu babanga ko approcher biso po bazana katsa ko yebati na uto betali kamo bona beteli sete na robinini eza na passer muso alali muselekete to loko muka kweli akimi na katanda ko au nom de Jésus po biso to yebi nde to za boy Jésus to nzambe o azana likolo avant comme pa na eza ndika ba président avant comme pas président faut les tout d'abord na ba discipline o bazana se et yaka ndeti biso nga nazana nga par exemple Michel Alconge to za bato to niata satana donc satana soka yebiso to koniata ye na biloko ka ya bitumba eza na ba puku musubo mona ka ba ye na ndako yo mona o puku bazaka ba puku normal te eza ba puku ba envoyer spécial
baye kobebisa ndako donc tobenga bango bapuku mwifi ndeni oyebake no bampuku baza mabe o baza malamu ozobengana azokima te azoyaka pembeni na yo ozobengana azokima te azoyaka pembeni na aza mutu mabe po eloko balobi ke eza na banyama mosusu soka moni yo ozoya ye fa kima mais nyama moko azopusa na pembeni na yo ozobengana ye azokima te aza nani aza mutu mabe donc eza na bitumba biso topiaka otumbi na ndako banyama wana nyonso ya mabe fo bakima po na nini bokoko na biso toosala eza na bamai mosusu bakopesa yongo sokoli lobi ozwi makambo o misala ekangama yo moko confirmer ke makambo abien ye po na nini mai wana osokolaki eza na jeune fille ya question lelo abengi ngai na ba 10h30 abi papa nzamba bakoko na nzambe na yo abatela yo natamboli partout par-ci par-là na ba dossier vandanga na ndako nazwaki mosala te mais na ye pa na yo nazaki na foksa kobanga mais kosalinga mosala na ngai vraiment nazwi mosala wana eza bondoki to bonzambe te eza bonzambe eza bonganga te eza bokoko na biso oya matiti biso toyebi eza na ba matiti mosusu tokende ozwaka pembeni na mai eza na makambo matiti ozwi ka pembeni na mai ozwi matiti ozwi ya isobe ozwi ya nini osangisi opesi ngo muta sokoli to opesi muta tumbi milingana elati ye botutu nyonso elongwe mais akokende église pendant 3 ans 4 ans 6 ans botutu wana ezolongwa te yango tozolobake eza baje na bango donc tatozonga na mwa moke wana moto ayepano bazwi na mosala lobi nango nsima lobi nango balongoli na mosala likambo wana ezalaka te esalamaka te mpa na biso nde bazwi na mosala ake kaka liboso mpo nzambe bakoko alongoli ye deje mpa bakangaki ye nazobetaka sete beaucoup de fois même na baplible na nga bazolandaka na batv liboso ezalaki ndoki avalia mutu to akotela mutu fo ezalaka ya famille mais lelo etikala bongo te lelo ekomanda ndoki ya quartier amoni ko mwana mwasi ozoleka so alobika mwana mwasi oza kitoko akoti na nzoto na yo akomisi mwasi ne ya butu akomi koya komanipuler yo à chaque temps donc tongo na onyo su makambo ebebi moyo se retrouver na vie ezate yango o bazoya pa na biso bazozwa solution eza na batu yike musu bautaka matadi azouta mwanda ayeti pa na ngawa na kimanseke na manino na nsisi akokoma awa eloko aliboso ko lobananga papa na tambole bele balinga bambongo mais muninga nanga mutapesaki limero na balabala na place ovandaka yango na pusana ki pembeni na yo na moni pe place na pusani na zui solution akendaki aye kozonga lisu apesi bakado na ye azongi na mboka ne pa ya vandaka epai pa kei ake panza lisu sango donc naza so na bi tuki eza malamu mais nazo katsa suti na ba fin fois ba mboka musu ba paya solution pezo zo makaka yo balobaka te bokoko na biso katsaka mai te biso tozo katsaka ti ba mai tina ngamba Brazzaville na ke na sali sango pe kuna ezali na ke Pont Noir na sali na ke Mwanda na sali na ye na Matadi nazo sala ka tina ye kovanda na mboka na ngai yango nazo betaka sete na batu bokimaka bokoko te donc tatozwa na kote wana osimbi wana eza na batebele pa sangisa kisi ya Brazzaville na kisi na biso awa boni mona alikambo matondo mingi bazokende na kolokota makasa aokende kuna zwi ya kuna aye awa zwi ya awa suka nango ekozale liboma tozo ilandaka pe makambo wana pe tosimba yango makasi tozo yambaka pe bakana ebele ndeti biso uba oyo nayebi ke kisi sort nango eza pasi nde naza boyo naza na 6 enfants baza vraiment mobimba bango tout bazali jusqu'aujourd'hui banda musala na ngai ebele bandolo bakaza ndoki azaboy ba ya ko confirmer ngai babi mutu na biso yeyo ye penza muta osunga pe nazo sunga kaka bamusu ba yeba te lelo ko bela beli maladi makasi ote bo memanga na hôpital wa yeba te pa na yeka epa ya vandi kisi ke eza wana yana bando osala na moni maladi na bite bobuka makasa avocat bobuka makasa paipai bobuka makasa safu bobuka makasa manga botokisango allez bo finikai bazo tsango na cantine ba finiki ye dra baningisi akotoka maladi wana nyonso ebimi après ba kofongole dra wana komi makasi alobate nzamba bakoka batela yo po nazalaki wana yango zomona nazo tretaka mingi ya bajete donc tatoloba pe mwa muke banganga bamonaka bino pe bat bakoma ya pa na bino pona otalisa makambo c'est bien beau spirituellement nazoloba eza bonganga te ngai soko pusani pembeni na ngai o eza nango na koloba na sur placement eza na papa moko yaki a lobby na yebisaki eloko ebomi yo balocataire ozotsa na ndako pe a confirmer yango aboya yango te na tatonaki pe te
et place azali soka zolanda nga na TV oloba oui papa na nga lobi makamba solo po ayaki na ebisi papa mwasi na yo mutate maladi eza locataire ya suka ya porte ya suka pona nini mwasi bando lobela likamba salite na toilette mama na zaki na bondoki na monengo mabende nga bebisaki mwasi na yo na boyela nga mwasi na ko traiter mwasi après bokende ko bimisilanga mama wana na lopango papa wana lobaki papa makambo nyonso lobeza ya solo mama wana aswanisaki mama na ndako ayebisaki mama azela komona si abimi si na traiter mwasi na ye mwasa comme malamu lelo papa na tongo azongaki yawo tongo azalaki yawo na papa mo babenga papa mvula ayi kotatola abite papa musala na yo eke liboso lelo ba catcher ba comme ba guérisseur kati pe bundama asusu te on dirait PV dingwa tirane déjà marambo tolobi catcher c'est bien beau akoko ma guérisseur soka bwaki mabe soka landi makaya masangi akoko guérisseur po amipesi na musala wa mais soka lobi akena nyamu musala ne bando simbate po bonganga eza bokoko te bokoko eza bonganga te différence ni neza entre bokoko na bonganga koto wana bat baza pe moi flou bonganga eza place okei basengi yo makila okei pende place mo boy babi toza na posa soso mobile na soso mwasi kasi yango na bonganga erozo pesa soso wana mobile opesi na soso mwasi opesi tata na mama na yo na ba cérémonie fête to mona a payer la biso soso mobile et la biso soso mwasi to mona eza nature ya coutume nde mudesenga ka bongo to mona ka pe basenga ba paka cigarette basengi makasu ezaka ndenge mo basenga ka basoso basengi sosa mobile basengi sosa mwasi eza sosa papa sosa mobile sosa mwasi eza sosa mama sosa mobile eza sosa papa pona nini mikongo na bango oyo babotelaka mwana wana donc faut bopesa bango mikongo babenga yango donc eza te ke o basali ngo na bonganga bango basali coutume na bango eza na bonganga lelo okokende esimbi te babi à partir d'aujourd'hui nga na yebi le fil ya question na kendo osasa na Brazzaville akomanga liboma po anini aliaka biscuit ya mobali na ye biscuit wana eza nie en poussière donc so bavandi na bar baomela masanga ye mobali azwaka biscuit wana azolia mobali ya katelama ke na douche mwasa babi bonde ni mobali nanga lia ka biscuit ngo ye moko nga na lia ngo te ngapele yo fona lia biscuit anazwa biscuit lia boye solanie na munoko mwasa ya ko se retrouver liboma yango tozolo babonganga ekokalite na bokoko babi catcher bamona kebele pe bayebebele mais soka landi na tire na biso yango mona ka lelo oyo bakomi ko protéger be batu bakomi sunga batu babi nga lelo banda lelo na tiki nanga musala ki catcher na tiki nanga bonganga wana na zongi na nature ya kosalisa batu po ayebi tumwa mwa nzete po mutu nyaso ayebi nzete azaka sir na likamba zo sala po nzete soko zo sala ngo soko za sir nango yeba ekosala batu musu ba yeba kate même nzete manga eza kisi nzete ka oya mango kisi nzete mbila azaka kisi mais faut yeba nzete mbila wana eza kisi ndenge nini pona kosala yango. Et voilà tozoko bakaka elongo na docteur chaque docteur lobana no mwa moke pota libumu et banaka ndenge nini mutako yeba ke no eza début hémorroïde depuis oyo eza hémorroïde ya kati pe ya libanda eza na ba problème belé na pota libumu mususu okende toilette ozomona bania na yeko mitumo bambuma o sentir que pota libumu ekoteli ngai pota libumu mususu oyo eza ya kati soko ozokende toilette ozosala ndeti mutu azosala kaka azosala toilette moko boye ezobimisa na makila to akosala besoin ya makasi mais ekangami na makila wana ko sentir te eza pota libumu ya kati oyo eza ya bambuma ndeti niantaba wana tobenga yango ya libanda donc bapota libumu eza na bandenge ebele bamusuto monaka o lelo oyo fufu na efali yaka na masango te fufu nanga botina nga masango fufu nanga ezala boy c'est pas normal cause liée vraiment ya bapota libumu eza nini pota libumu eza na musala makambo ebele makambo suko vanda ovanda ka trop mingi même na volant ovanda ka mingi oza kuna espace akotela mate pota libumu ekoyela yo trop de fufu ya masango pota libumu ekoyela yo trop ba marche milai komema ba kilo okozwa pota libumu yango monaka ba porteur bazobela ba pota libumu bazobela ba hernie surtout hernie eyaka mingi na kilo ndeki pota libumu eyaka donc soko za makasi ya ko détruire yango te ememaka pe na kufa au moins na même ki mobali na yo
etikali ka bon moyen ça les ate pota li mutezela ko détruire. Donc tato ya nano appendicite toyebi na médecine ya mundele bafongola mutu libumu balongoli appendicite. Boni na maelo ya bino bo traitaka maladie ya appendicite et puis ba hernie. Matondo mingi na question okozope question réponse. Omoni tozolo baki hôpital. O ba bengo hôpital bazana mayele na bango basalaka. Biso ekoyaka na po. Tokopesa on kisi ya kotongola, ya komela, ya kopakola ekweyi na po. Ba okende ba pasoli yo balongoli yo ndama muchopo babi yango ebimi me maladie esikali. Et bato ebele pe lelo ba opéra ba mais ti lelo côté basala yo wana lipaso yo kaka passe. On a après 3 ans, 2 ans akomolela le sou passe. O te zalaka mi balé to longola ka moko to ti. On le sou encore c'est pas normal. Donc yango biso tozolo ba ke bokoko ekosika la bokoko. Mais bobo sana ngate likamuna walo ba kaka nzete o bofinga ka ya bokoko wana yango basala bino bakisi bomelaka. Nzete ka o mona ka ya bokoko oyo. Ngana auto ko découvrir sika moko na yolo médical. Ba yako tuta na ngai te chef tozana posa ya banzete moko boye kaka poso nango ya pamba chasser moko to bando peso 10000. Bon na salaka le tout ya kozila bango ba posa banzete wana na otila bango na chasser ya nini ya viva 10000 francs ba OK na mais mukolo musu ezala ke ba benga ba habiter docteur tozana le temps yo moko ya kotikela biso ngo chef na kenda kokuta ba labo ya tembe na kati ya maison wana o bazo sala bakisi ya algon kana biloko ngana bandoko memela bango ya bakisi o tozo mela bango su ba chapatoire o tezo utaka poto ezo utaka boyo chanila non ezo sala maka awa na mboka na biso yango mona ke kisa mundele na kisa bokoko eleki na makasi kande to otokisa ngo ndenge eza wana ya kotokisa bongo eza na dose moko oyo biso mo toyebi nde to tsango na mulanga 1 litre wana na ko pesa ngo verre mobimba te fona pesa ngo na demi verre na tango demi verre na poko pe ekosunga o makasi pona nini o baolo bake ndo to lobaka bi bampese wana pesa ko okende na hôpital ba koyeba na bango te balobi eza ba infection ba komeli ope ki sebele o meli donc et dosé donc ndenge zo dosé bongo yeba à fur et à mesure à la longue maladie one kozonga kaka maladie amba soupe na médecine ya mundele ba mona ngo kaka loko les apota moko ezui infection mais awa na bokoko bo mona ngo vraiment za maladie o ezo senga ezo akire moko longo bani po mutabi bon ba mikosa maka maladie amba sur hôpital esimbaka te po mbaso elingaka tonga te tout d'abord soko zo zwana tonga wana ezo vimisa lisu likolo mais basokola ba ezo umela lisusu ya ebele bazozela kokene na kufa mpona makambo wana aobela mbaso azwaki nango na hôpital kande baosokola na dake wana bazopie batonga ezokoba lisuku ya munene suka nango ya kosuka kaka pa na biso to traité omoni mpe kimia makambo ekomi ya malamu mais kokene nango na hôpital bando oyebi soko yaka to sokola bazotsuba oka batonga ozwa sifin ozwa métro mais biso ka kasa ya paipai yo toko tutango ekomi alcool to sokolo ne loko musute ndenge nini ko oyeba ke no eza debi ya mbasu eza na makambo ebele o esalaka mbasu ko omona likolo ekomi rouge likolo evimbi oko tambola papa obeti libakwe place moko boyi ekoti lokolo ekovimba ekosala rouge le débit ya mbasu yangwana so lokolo evimbi ka esali rouge ekomi deja le débit ya mbasu donc so la ningo na bokebi te yango epasola lokolo ekomi neti bitabe mais na biso ba oyo so to moni deja evimbi bongo yebaka ke soko yepa na ngai ekozala ni cicatrice oyo onu na bazolo baka na ba témoignage mosusu na mona ba msuba oya ndeti papa moko akeso yaki ya lokolo evimbaki mais na sali ngo 3 jours ekauki mais bakendangi na hôpital moko songolo banda ko tsaye batonga banda ko zongse ba mai ezo simba te mais moi si na ye ayaki pa na ngai ayeko solliciter ngai na kena ke to la papa na ndaku kaka nkasa o to tutaki to kangiye na banda mundele bandi pe ya mundele to salaka mwandambo to boya mundele te po asala bandu wana soki to fongoli band lokolo na ye ezongi ndenge ezalaki yango to obiki o azo se approcher na biso azo yeba bokoko ndezo zala malamu mais ba o azo bosa na bokoko pasi pona bango lelo likambo attention ekomi problème ba congolais ko kita attention ko mata attention et puis tension ezo kipe lisu âge te atana bana mike tension ezo zwa bango eza dia quoi docteur bon tension eza maladie moko boye eza incurable
eza ba maladie ya butu mwana muke jamais bela attention mwana muke akanisa nini mwana muke akansela kote tension ebelaka na makanisi oyo ezokende mulai mais tension eza na kisi moko te oyo bakoluka boyeboye nga nayebi kisa tension eza kaka moko fongola bato baolanda bayeba mpe koma ozolanda biso ozwa mwa morso papisango gratuit wana mpenza eza nango gratuitement mpo motu nyonso abika kaka dongo oyo toliaka oyo katiango mike otisango na kati ya kopa mai ovandisango panda ta 2 heures du temps longola badongo wana nyonso na kati banda komela mai wana kobenga biso tension ngo mpe bakesenisaka yango ya kokitana ya komata na lie ya kokitana ya komata kaka na dongo ya komata oyo alingi amoni ngai bo wana nde ya pete opesi bato ya motu ya nde ifo kaka bato baya doka ya komata oyo alingi amoni ngai bapesaka bongo te awa tozosala marketing oyo kuna mpe na tv bakosa mbongo sikoyo soki napesi nyonso kaka gratuit tosani donc na likambo ya kisi na kala ezalaki kaka mwa elembo mais lelo etikali so likambo elembo te kisi ntalo koleka moto akoki oya mpe boye moya pusa na pene eza te kontenu ya non eza na bakisi par kisi ndeti kisi ya mabota nalobaka beaucoup de fois oyo azoluka mabota na ye nasengaka nanu mbongo te apesaka 12 000 affiche apesi tol na kiti totraite ye soki azwi mabota na ye moko akanisi biso donc bato bana problème ya mabota bayaka na kiti na tol kiti kaka na tol apesi na 12 000 na affiche so aboti ye moko akanisi biso condition oya na nsima te te condition eza te toza na ni condition mais nkombo na oloba ya chaque wana nga nkombo na ngai yango nzau bapesanga nkombo wana mpona bato oyo bazwi mabota babi te fo ozala lipasa na biso na kati ya fami lelo bato ebele bana baproblème ya bavoyage akenda azonga mosusu mpe akoti partout mambo ezosimaka te nini oyo moto akoki kosala porke asala bandoki ya butu tata ngai ana oloba na première avenue deuxième troisième makambo yutu koleka wana ya somo pe lelo oyo mwasi na bana na ye moko mama baza na mikila poto mpona nini bana koto bando kovanda kota koko na bango apesa ye bango bondoki mais papa kota azalaki na poto azalaki na bosenga ya bana na ye na mama bakende poto asalisi bango bavisa passeport atindi makambo nyonso abite fo boya après 2 jours ba voyager maman ke fongola valise ba mona eloko eza bilamba ya pamba donc bana wana bazwaki biloko wana na bondoki bake ko bomba ngo mais lokwa baya ko mona ngai na salaki le tout ya nécessaire ya ko sala po biloko wana sa nini ezonga mama ana lobaki ke na tika bano nga na bi to longola bango bondoki o bazana ngo ozokenda bango po poto bayaki avec 2 copes na bango na bimisaki bango bondoki wana nakangi bango nzoto na bomi bango misu na bomi bango bantene lelo baza na mikila poto docteur tozokenda biso na suka ya masolo na biso toloba nano mwa moke boni omonaka lisolo ya bakulu na ville province ya Kinshasa et puis ntango ozomona jeunesse mobimba ezolekisa kaka ntango na makambo oyo vraiment ekoki opesa kimia te na mboka bokoli na biso ezalaki boye te biso lokolaka malamu mingi makasi tolobi pasi mingi pasi soki nalobi ya président bakosi so nalobi ke bakonza mboka mutu baosala boye négatif eza bamama oyo bazobota bana na bango mutu baotinda bango na bana na bango na mabe mama oyo ayebi ke mwana naza mabe soki aza bolamu na bosolo akodenonse mwana wana devant la police ke mwana nga na kati ya ndako azosala mabe yango bondoki oyo ezolata bango bazokemelaka makila ya baniau azwi makila niau asangisi na pasis azwi makila na nzoto akati atie na kati ya kopa asalini na meli yango toloba ke mokonzi la police générale Kasongo beta nanu sete te papa beta mpenza sete na makambo etali bombe surtout kimanseke bombe na bombe docteur oza moto ya molimo tozwa na mwa vrai sens eza likambo te général Kasongo fo akutana na bato lokwa ya bino bomonaka boloba mpe mwa liloba mpona likambo mabe eza te soki aluka mona biso baoyo batula paka bamona peleve est ce que solution emonana solution ekomonana totelemaki ya na baboulevard na makambo ya este solution bozozwa te totelemaki bomonaki biso ya marche tokendaki koloba mpe tolobaki ebele solution yango ezoya eza bondoki makambo bakulu na oyo bozwa yango te o te mboka na biso boye na obi bokoli na biso ezalaka boye te biso tokolaka boye te biso tokolaka mwana azotambola na mbongo na ebele ake nango mpe soki wapi azongi nango moto akosimba aza te mpo bobangi ezalaki nga ona otosukisa moko apres baloba liso eza bondoki ote okobonganga
babimela nga na direction na biso moko awo papa longola biso na longola bino nini nazwi 500 na pesi bango lingo tsana poche peli moto babandi mbangu wana balapi pona libela balapi pona yo mais pona batu mususu pona batu mususu te sikoyo soki babengi biso batu ndeti ba oyo tokoluka bapesi biso ba frère na biso tokosisa makambo donc tozala pe na mawa ata mutu mususu ayepa na azwa kisi po asala mutu mabe bon mawa eza rebelle na pesa tout d'abord conseil na pesa ka conseil oyo na kopesa mais soki na tali likambo mutu wana sali eza ya mabe fo azwa mbanu na ye bato supe babomba maka koya na likambo moko eza nango yango te mais aye kaka po asala mutu mabe bon nakodénonce mpo nga mona aza na kati ya makambo kaka elobeli na ye awa lelo awa nabuki te bato nyonso bamoni les jeunes filles ya question aye awa oyo papa na ye pa na yo vraiment mobali akima ngai na poso limusa nga zemi na biso awa tosalaka makambo wana te eza nazobeta se te bato bazoya awa bakeba oyo te papa nazoluka po te nomoni magie tosalaka yango te kende na banki okende koluka yango kuna mais soki esengi osala na o mais mpona bato mosusu ndo boyaka nakosala te moza 12 mètres naza 12 mètres na tous les catégories nayebi ndenge akosala yango mais nakoboya bosali nango eza na bato mosusu yango bole bobonganga aleza na posa kolia asengi bosenga ya pilipili eyeli ya te aza na posa eloko moko boye asengi bosenga nango biloko ewuti ayer eye mais ozoboma bamama na baoteka na barestaurant ozoke kongola bango biloko na bango bénéfice oyo alingo ya kozwa yo limwisi yengo ekomi mpa na yo pesi baningano balie wana osali nini docteur atangela biso na bakomba bato misato osimba makambo na bango baza ebele mwa ya kotanga bango eza te ata mibale loa bale baza ebele bango moko epai bazali bayebi et voilà donc tokomi na biso na suka ya masolo na docteur caméra na biso yango liboso na yo docteur tozwa pe ba témoignage ya bato ebele et tolingi kaka oyebisa biso esika ozali bato ebele bazo déclarer za musika boni ozomona kobimisa pe centre temps mususu libanda ya commune na biso négatif tozosalela likama mabele balobi mutu oyo aza na posa ya guérison amonaka musika te eza na bato bauta vraiment matadi bazoya awa asacrifier akoma tipa na ngai mpo azwa solution azongi mpe na mboka na ye donc oyo naza na ngalie ma oyo sele eza musika te eza kaka ke oza na posa solution ya makambo oyo oza nango soki oyeba koyambo na kei bakoyambo na nyonso oyo koluka tosali mpo na yo ozongi na yo osalisaka mpe bato maboma simple comme bonjour esika tomoni te bato maboma bakangami na bachaine mpona kokanga mutu na liboma na chaîne kasi wana ozake osalaka yango te mutu ya liboma ebongi boye na ye sur place mo osali makambo na kei awa nazalaki te ayer nazalaki mosika bamama na nga bango oyo baza témoin nayaki na ye kokuta bato bamiso evimbi bazolela o te mwana bayibi ye mwana ke wapi nasalaki letu ya koyebisa bango botika kolela tokokisa 18h te baya kotikela bino mwana na bino ntina ndako bayebi mpa na biso te me nga mayebisa bango mwana bake na ye ntina rond-point mpo bavoyage na ye me bazoya kotike na nda mpo eza mosala na ngai yango kosalisa moto ya liboma eza tokangi na chaîne eza na bankelo botie na miso botie na zolo botie nazwa bakrasha bana na nga bayebi baya na moto ya liboma mwasi abwakelanga na bakrasha abwakelanga basoyi me leko eza bosenga mobri ya mosala na ngai nasalaki letu ya komaîtrize ye ya kotya ye nkelo ya kolisa ye oyo nga nalisaka azongi mutu ti lelo aza moninga aya kotala nga mpe na ndako donc tozosala oyo biso toyebi oyo nga nayebi te na koloba nasala yango te voilà docteur okanisaki ndenge nini mpona bato baza libanda mboka et surtout bato ebele baolanda biso banga bapeli litroka mboka na biso ndenge nini bato baza na baproblème libanda ya mboka bakoki kosala mpo bazwa bakolanda nga te na bayoutube bakozwa ngai na gra bakisi no mpe ebimaka libanda ke kisi ekobima libanda na mutu oyo aza awa oyo aza informé na ndeko na ye aza na libanda ya mboka totinda yango ya poussière ya mai te en poussière tokoplanifie tokangi lingo na chasse mpo kisi mpe biso tolingaka te kotinda yango mpa mutu moko songolo fo azala ndeko na ye mpo ekota likambo boye oyo te kisi tozwaki ngo mpa docteur intel yango esali boye fo asire biso malamu topesi ye akekotisa yango na agence ekei mutu wana mpe asali ngo kuna azwi guérison abengi biso eza nazolobake nakoma Hollande na Amsterdam à travers ya mutu moko nakenda bagabon na travers ya bato nakenda kosalisa na balwanda wana na bakabinda bamwanda à travers ya bato boye nauti mwanda à peine awa
nakendaki nasali batravaux na nga nyonso eleki malamu naye kozonga naye mpe awa navandaki lisusu miniti moke babrazzaville plus de 14 personnes bayaki awa bando kolala awa nasali oyo ya bango mosala bakendaki kokende bakei babi mutu wana foto bengisa ya na mboka na biso bango moko bakatisaki bayeti na libongo babengaka ya libongo ya nini ya baramoto babenga na telefone ke chef bongama biso toza deja na ngambo awa tozozela yo nde nakomaki wana bafutelinga bafrai toketi na mboka na bango nasali mpe oyo nakandaki nasala bango baye kotika nga lisu na libongo na bango balobaka ya euro na libongo na bango ya mpila kuna nakoti bwatu ya montere naleki mpe nakomi na babenga yango na lubasa mpa na bango epai basoda bagendarme bazalaka chef obam napesi yo mbote na yo olekisaki nga malamu napusani lisu ti mpa na biso bapardc bayambaki nga bien mingi makasi akei mpe ya malamu nazalaki na mwa babaron natikeli bango naye lisusu voir même na katikati ya mai pa la police ezalaki moko kati na bango ayebaki nga bi chef a kofuta eloko te asunga ngai aleka epai naye kozala na mwa mindonda moke ere naye kokóma na ngambu na biso lokola nazalaki na mwa bateva minene bakabelaki ngai balingi okomplike ngai me mama moko azalaki wana alobaki te moto akosunga o koyeba ye te biso bachef totushaka bango te botika chef aleka ngai moko na bosenga na ngai nde nabimisaki $20 nakabeli bango bango moko mpe babimisi nga ntina nazwi transport ntina ya kokóma mpa na ngai donc nazotambola na bamboka ebele mpo na kasaka ya kosunga docteur tokomi na suka bato ebele baoleka na baguérisseur ebele baozwa mpe solution te bazoya pana o bazobika boni relation na yo ezali na badocteur mpe lokola yo ndenge ozobikisa bato ebele o bazokutaka na bangambo bon nalobaka mabe te eza na mama moko akutaki na kankokolo epai azali azoyoka ngai amemelaki nga kuti bapolo ya chef de l'état aya kokabela nga awa nzambe apambola ye amemelaki ngai na bamai oyo tozosokolelaka maboko aya kopesa ngai alobi papa nakendaki place moko songolo pakala bando kotraite nga nasali 1 mois nakendaka kaka me mwana na ye oyo ayambaka bato moto abimiaki libanda ayebisi mama epai oyo ozoya eza na bosolo te nazoyokela mawa na mpasi ozomona koyaka lisusu te mama wana nde ngai ya kolanda nga na etando ike abengaki ngai nalakisi ye place nga nazali aye ti mpa na ngai nariaki kotraite awa bato nyonso bando omona ndenge bando koya awa me mama oyo lelo akendaki matanga moko na mbanza ngungu abengi nga depuis mbanza ngungu abi papa nde naobenga wa boye nazomata mpenza ngomba mbanza ngungu naza ta na pasi moko te o malili nazoyoka lisusu malili te o mokongo na ngai nde bando kokatana na makolo naoyoka yango lisusu te mpo mama alobaki ke akoti na baradio ya minene batindi eti na bakine mobali naza soda na kankokolo bazoyoka ngai me mama ayaki mpa na ngai azwaki solution yango toolobaki maladi so okokoka yango te kolia mutu mbongo te tika mutu wana olobani maladi oyo ngai na kokoka yango te akende koluka solution na ye mosusu biso toza awa so olobi na nga ke alo papa nazosalela nga likambo boye nakoyebi biso mpena verité likambo wana nasala yango te me oyo ngai nayebi so olobi ozoya na ekosila naza proprement na bokokoka oyo nazosala yango nabengi bayike oyo bazotala ngai docteur opesi adresse na yo epi na numéro ya telefone bambote na yo mpe po tokomi deja na suka ya masolo na biso moko vraiment matondo mingi numéro na nga telefone eza 081 73 19 685 na répété 081 73 19 685 bosenga ya kozwa ngai naza na Kimbantseke na quartier Biyela na Mani 96 naza na Kimbantseke na quartier Biyela na Mani 96 soko lingo zwa ngai we par route mokali na Mabanza obengi ngai na oriento epo kozwa ngai soko lingo kozwa ngai batale komina likolo oye par Sainte Thérèse obengi ngai okozwa ngai na oriento epo yo kokuta ngai mbota liboso na kopesa na mama na nga Noël oyo ya papa mbala oyo ya botelinga mwasa malamu na pesi lisu mbote lisu makasi ya mo colonel mbote na nga lisu makasi na mo colonel bienvenue po ozali na pesi lisu mbote na nga ya makasi na capitaine Jacques Tuer Bower oyo aza na Sainte Thérèse mosungi lisu ya makasi na pesi lisu mbote mingi na commandant Marc na Bandal nzamba bakoka batela ye na pesi lisu mbote makasi na papa mbala nzamba bakoka batela ye na pesi lisu mbote makasi na mama na biso oyo aza mosungi munene na église ya Pentecôte mama Lek Luisa
napesi mbote makasi na bandakazi na ngai Jordan, napesi mbote lisu makasi na leki na ngai Gérance, napesi mbote lisu makasi mingi na tous les fans na ngai baza na Kimanseke. Misu natangi bakombo te me mbote na bino mama yole tala makambe pa ebandaki me tala esika tozokende tekela bango bambisi kuna na mabanza po za malamu napesi lisu mbote mingi makasi wana kubalobaka te moninga na nga propre de Pascal Ngenga kuluta baleki Angelo azanga mapapu mbote mingi na komanda yititi na kata bokwangu tozali pe tokozala tozo sala ka mosala ya kotombola bokoko na biso na kata Kimanseke ezate biso tokeluka bango na bike na bandi quand je l'étais petit donc na bandi mosala obo mwana naza na 12 ans bo poussa na pembeli na ngai babike pesa makambu na kopesa kasi bozo mwana yango maya bozo yango pa ba passer pa banani $50 mais awa biso ezana ngo likamba $50 te soko ye na $20 na yo tokotekela yo nyonso koleka malamu ona teka biloko teka mangateka mayo sopi lokola biloko na yo malamu ekozala o babendaka ngamo mbongo ka mai oyo osopi muta kobendo lisu mbongo azate o te misala nanga tambolaka bien te mai oyo pe sunga gaga bandoki tande baokima ka papier ngo yango oyo ezobangisaka bato babi biso na longa na bachaine na bango bomukoto koma na bachaine na biso mo baobenga na biso lisusu na pesi lisu mbote na fumu chile epa azali nzamba bakoka batela totombolaka bokoko na biso nyonso eza malamu baboya basambwa sambwe ndeti mbongo kala. Et voilà, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous avons na Dr. Chako Yende Nyonso pour na bana Changu et puis bana Kinshasa Mobimba. Nous avons un prochain numéro. Nous avons la Mambarocha Makolona Mai. Nous avons la Mambarocha Batbapare Nanzoto. Nous avons la Mambarocha Beleto et Baneni Kindoke Kotarapa Bana et puis Nengeni Bana Mikiba Bimsaraba on a Boutou, Pebazongi Saraba, on Nengeni Mutatika Raposonaye. Ici kalala ki abima ke sala makambo to lobela pe est-ce que c'est vrai batu batira ki sasa po ba kene mikili ya poto na nenga bondoki de weza masolo to ko fongola on a prochain numéro to lobela pe maladie belé o asali sakatel ke maladie lokolo épilepsie ba maladie à poison a ba beta ngo kutu dada donc na prochain numéro to ko étaler vraiment maladie nyonso oyo docteur a bikisaka bozaki belé bolandi biso na masolo na biso ya mokolo mwalelo mbote na mon boss je sais DKS depuis Norvège mbote na bandeko nyonso ba olanda depuis Australie, docteur Yeo Kalate, Torozana spécial télévision, na docteur donc rendez-vous na docteur na prochain numéro. Quant à moi les Goliaths de la presse congolaise, je dis un grand merci na mon cordon, mon reporter dans Yende Nyonso Enoch Mfinda Motema ya Sara. Quant à moi les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1, bon matin du monde, je vous dis bye. Ezanga ya bino fumu shala ko nganda 12 mètres vraiment tozobe la mingi na makambetali ba maladie. Tozo traiter maladie o etali sinusite, panzi, mbasu, pese, nzoko, o makolo moto, mukongo moto, boya, nyonso eza pona bino toko traiter makamno sesili. Tozo beta lisu CT oyo bazo bebisa mukili. Lele komi mwana mwasi alingi mobile na ye après 3 jours baboyani. Mwana mobile ya kolinga mobile mwasi na ye atena ndako après une semaine baboyani biso wana ngo toboyi. Oyo aza na posa to kangele mwasi na ye aya to kokanga ye. Oyo aza na posa to kangele mobile na ye apusa na pembeni na biso to kokanga ye. To ye ya bajete to osande musala. Tozo benga bino boya sérieusement toza na posa na bino po mukile tambola malamu. Soko lingo zwanga ya bino fumu shalako nazana navana na quartier Biela na Kimanseke. Numéro à contact na ngai 081 73 19 685. Nazana posa na bino boya kozwa guérison ya solo. Tozana makamoko boye awa mai ya kosokola. Oh nazoluka promotion musala posa na pembeni na biso musala na yo ekopesa mela. Oh bazwanga na musala te ona kotsa ba dossier kangama babenga ngate soko yepa na biso tokofongola dossier na yo bakobenga o bandi musala. Tozaka na posa ya kobongisa polobeza malamu. Tolobi ete oya koyika mpiko na kopusa na pembeni na biso ya komona ya minene. Tozana système à papier. Système à papier yangoyo. O moto bomona ka wapi biso nde bakolo moto. O ndoki na yo obomba na kata ndako ye tokosaliseki ndoki. O liboma ngo ya ndenge nini. Awa tozaka pona kosala po batu bakoma malamu.
yango nazoloba soko poussa ni pembeni na biso moto eko frapper tous les bandoki na posa na bino boya na veni mani numéro 96 Ah, solution de Awande, eza solution. Ponga moko témoignage vivante. Mi se koufenga pendant 3 jours. Mbanda mtabwa kele nga malade. Mais na seconde nga yo. Na omona papa lati chemise, lati pantalon, lati soulier. Ndeko nanga cameraman lati polo na jean. Ah, eza bongo. Ah, tembeza la raté. Problème nyonso za nango quelque soit. Ah, nde solution. O libala. Oezo simbate oboy awande makambo kombo lango pesa makambo zwa makambo. Merci. Bon eza vraiment ndengwa ne ngape na yoka ka lisolo moko boye batu moko boye na ngamba braza mutu moko ayibaka mbongo na ngamba braza kutu yepe na betela lisolo te na yoka ka lisolo mutu musu mutabetelanga mutu wana lera yibi mbongo na ngamba braza akati singamba Kongo babengi fumu chalako bayebisi eke lukela biso mutu kingandi ayibi mbongo awa na braza akimi abibozela bozalaka kalma akenda komona ye na mabanza abengi bango na braza boya bokatsa Kongo mutu o ayiba mbongo na bino na ngamba braza yeyo na kangi donc na yoka lisolo pa batu misusu ngapa take to wana estima na stima lelo na yako bongisa lupangu na bite na beta tour yango na beti tour nakuta na fumu chalako yango na bi fumu chalako le roi de Bakongo na sisi nanga